Bandeko, la baronne, c'est qu'on va garder réputation. La baronne a Bali, pas à déjà Robala, à ta mariage coutumier dans les salamités. La baronne a Boti, à ça déjà maman, maman na Henrietta. Faut garder réputation. Faut abattre la réputation. Réputation nini. Elo ngana lubayangwana. To eloko na lingito solola. Ou bien likambu. Po oeza likambu. Likambu pe ya mukete ya munene. Tozolo bela nini? Réputation. Tozolo bela nini? Nani? Tozolo bela Maman YouTube Karine Mokonzi. Réputation. Tout d'abord, la baronne. Réputation nini? Oyo, toyebi azanango a garder. Hey! Mokili yango, ezali penza elengi. Bote ba papa, ba mama, bandeko. Bote barando na barandonette. Bote bato balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, o ezali YouTube, o ezali net, ezana makambo ya kitoko, ezana batu, bazana réputation propre. Tina mukola lelo, réputation na bango, eza toujours propre. Ezana batu, bazana réputation ya mabe. Tilelo, ma réputation na bango, eza ya mabe. Ba misusu bazalaki na oya propre. Bakoma na oya mabe. Ba misusu ba oya bazalaki na oya mabe. Bakoma na oyo ya. Mokili yango. En tout cas, ezali penza elengi. Bana membre, ba mama autorité, la Chine. Bazozo, ndenge nini? Tala ndenge bobimisi boma misu. Ah, bazozo. Ya monene, likambango. Réputation. Karine Mokonzi la baronne. Réputation nini? Oya regarder. Po Karine Mokonzi aza na réputation. Bandeko, nana lobite so réputation nini? Ba réputation ezebele. Po awa na internet toyebi yango bien. Toyoka yango bien. Soko na monde Mokonzi principalement. Boyoka be Kire Bima. Boyoka be équipe nationale. Boyoka ba les Kardashiens. Be Kirindika. L'équipe de Javier Mokonzi. La Chine. Badiboma Mokonzi. Ba Rose Bombo officiel. Ba Choupette. Ba X. Box. Ba Général Revino. Bato ebele ya ndenge na ndenge. Pe na Congo boyokaka bien. Baloba yango pe clair. Tina ba chaîne ya ba kapashi. Okepe kote ba nsimbirik ndenge moko. O l'équipe na toilette otali bankusu. Obengi Yvette Kalomba za. Otali na ndako Yvette Kalomba so baza. Ndenge moko. Réputation. Balobaka nini? Balobaka boyi. N'internet awa soko ye. Ndima réputation ebeba. Siko bato ba yaka. Basaratola. Tango popoliye. Asiliki. Alobi obebi singa réputation. Bon, bebi saga ya ngai moko. Mentika ba parananga. Ba miso bazongisi. Soko ina internet awa. Réputation na yo fwe beba.
ndime bebi ndima ba parano ko akufingama ndima bana no bakufingama lobi nango abali la baronne nanute tokena oya balaki ndeko na biso na fulu Malika Mania azo garder nini réputation Malika Mania a répéta alobango pe mbalebele soko ina internet yo ndima réputation na ebeba mama na yo afingama famille no efingama mwasi na yo afingama mobali na yo afingama bandeko Malika Mania ndenge boyebelie a raisonnaka mabe non Malika Mania a raisonnaka très bien voire même ayambaki monsieur Google nani Félix Wazekwa Félix Wazekwa soka ndimi n'epoka lelo yo Malika Mania ye kirindika ayamba ye seke atalaki ye alandaka ye amonaki a raisonnaka bien alors Malika Mania oya raisonnaka bien alobango a répéta yango a continue kolobango tango kaka bali akangi monoko ankolo mokili oyo ezali penza elengi gu sukali oh rando ezoma pamboli rando ekumbama rando elengi rando gu biso bazoba en tout cas kozala zoba ezelengi bon na souhaité te batu bona bazeba foko tanga foko sala betide babenga ko mwana mayele olobaka balangi ebele wana eza très bien mais nga oyanga nazo sepela ngo bon bandeko Malika Mania au contraire azazoba te azoba diplôme akendeti na université bomone bongo te Malika Mania azali parmi ba intellectuel ya Congo ya Afrique aloba bien a répéter yango abandela yango amela masanga te moko pa ameli alobi moko pe sa masanga alobi moko pa bendi shimboka alobi moko pa bendi shisha aloba meme likambo metango abali akangi munoko batu balobi na place na ye botika Malika alingo lobeloko te alinga garder réputation na ye donc tozokende ndenge moko bolingi na loba ya nani la baronne Karine Mokonzi la baronne bon eza boye bandeko Karine Mokonzi a regardé réputation moko te donc Karine Mokonzi fo azala kaka oyo azalaka ba réputation nyonso oyo bakopesa na ye ekendeke bien mpo na ye ba réputation nyonso bakopesa na ye azala nango deja azalaka nango abala abota akoma mama ba réputation na ye wana aza na tina agarda yango te aza pe na tina abwaka yango te parce que azalaka nango aza pe na tina te akotaka ekumbi neti Malika Mania akengelaka na fenêtre soki bato bazodefendre ye baloba bagardele réputation mpo Malika Mania bisika aza ye mpe aza conscient ayebi soki réputation nini akozala nango yango wana ndenge Karine Mokonzi la baronne mbala ebele mpe awa toloba Karine Mokonzi mikolo oyo akomi na poto akomi boye agarde réputation nini akogarde mpo ntango tozoloba bon nakende bien nakende sikoyo bien tout droit mpo bozomona nga nazotourne na rond-point victoire te nazotourne na galerie d'Ixelles na rond-point wana matonge oyo kote oyo ngambu ya matonge oyo kote oyo ngambu bon bisi yanga namelaka kafe na matonge mpe namelaka
wapi c'est Inza. Alors bandeko Karine Mokonzi ntenga zawana réputation na ya bien azanango eza positive fa garder yango kitoko. Karine Mokonzi réputation na ya mabe wana en tout cas atabino moko bandeko réputation mabe nana ko souhaiter na kati na bino Karine Mokonzi agardango na kati na biso réputation mabe nani akolinga Karine Mokonzi agardango he bandeko moko azali ngai ankala mokili yo ezali penza elengi gu pona ngai réputation mabe Karine fa gardango au contraire ya mabe penza achango na première place ngai basiliki basoso bino bolobi awe akochango soso wapi azakadika na réputation mabe achanza te naza d'accord na bino boloba o bokoloba ezala bongo te moi je m'emballe na kwambalango te natika bakui nange pe makalme ngai réputation mabe ya Karine agardango po réputation wana soki natali bino bazozo natali ntango bozoloba bobimisi misisa bokati misala botiki bana balela bozozikisa biloko na moto okomona boye Karine wana ozoya ye afinga bamusicien na biso monene ya mboka abanga bato te ntango nayokaka bongo na vandi na tali nalobi te Karine Mokonzi garde réputation wana po soki natali réputation mabe oyo aza nango modèle afinga nde bango balobaka bien sûr asenomba misolakisanga ke Karine Mokonzi abangisaka koleka même FARDC koleka ANER. Ah oui, po atangu Karine bazo loba bazo chate munoko bazo loba na yaza na réputation mabe afinga batu minene ya mboka na ba musicien ya minene lokumu aza mutu moko boye tangu nazo tala na lobi bongo ba musicien mike est-ce que bako meka na Karine po soki batari kaka ya minene bazolelisa bato ti lelo Karine aya na poto sabosa nango asenga excuse bongo soki asenga ipardon ngozandi me ti lelo mperve tala kobanga bongo nga papa robot naloba na Karine Mokonzi garder réputation oya malamu ya propre okindoki nde pananga Karine Mokonzi na première réputation position réputation mabe wana ndako garde yozo talanga chafwe ngaite naloba la bano mutabangisaka koleka FARDC mama ye kobangisa koleka ANER bato babanga ke koleka général Sylvain Kasongo bongo atika babanga ke na nini na réputation malamu te mais ya mabe bongo nga papa robot na loba atika réputation mabe mais non réputation mabe ya mabe oyo aza nango wana te bon tolobi ndenge nini bana membre mama autorité nayebi na la Chine mami fa garder réputation
Tant que le bongo, nayebi, réputation malamu, ya propre. Boza bana malamu. Très bien, gentil. Boza bien. Boza ba pape. Boza ba prophète. Boza ba santa. Ngape na santo. Pour Ange Michael, il n'est pas gardé la réputation. Aza kotan kolo. Denganate. Ce qui est kolo na likola lobino sikoyo. A bengio. A lobi Ange Gabriel na Michael. Olingina tindelo nani. Bo passer vacances. O le ba tindelo Gabriel. Mais ce qui c'est koyo. Kotozo vanda. Ba voisin ba zo salo ba problème. Ba zo soani sayo. Ce qui nkolo atunio. Nengo zana ba problème belé. Olingi bo passer 2 mois na nani. O lo mbala moko ba tindelo Michael. Kolo mokili oyo eza penza elengi bandeko na blessé bato ça na blessé bino alors bolegaka na télévision neti gel bolakisa ndenge ba quiz ezo pasuka bino oh atabana ko cha bilamba oh ke bilambe ko mimutu glagati arina bokonzi na sepeli nzamba salime evolution ona nabino bela yamba to tenzembe zakaka kinyo samba batela mwana wana akola nesengwe karina mokonzi oyo lesamide yane ayolele sanako ya rieta yo lele ayolele karine mokonzi mesi na yo ayolele karine mokonzi ya yo merci mama ayolele samba ya pambola mwana yakola nesengwe mama ayolele merci. Voilà, c'est vraiment évolution. On a bino bela yamba to tenzembe zakaka kinyo. Samba batela mwana wana akola nesengwe. Karina mokonzi oyo lesamide yane ayolele sanako ya rieta. Yo lele ayolele karine mokonzi mesi na yo ayolele karine mokonzi ya yo merci mama ayolele ayolele ya pambola mwana yakola nesengo mama ayolele merci. Voilà, c'est vraiment oh atabana ko cha bilamba oh ke bilambe ko mimutu glagati arina bokonzi na sepeli nzamba salime evolution ona nabino bela yamba to tenzembe zakaka kinyo samba batela mwana wana akola nesengwe karina mokonzi oyo lesamide yane ayolele sanako ya rieta yo lele ayolele karine mokonzi mesi na yo ayolele karine mokonzi ya yo merci mama ayolele samba ya pambola mwana yakola nesengo mama ayolele merci. Voilà, c'est vraiment évolution. On a bino bela yamba to tenzembe zakaka kinyo samba batela mwana wana akola nesengwe karina mokonzi oyo lesamide yane ayolele sanako ya rieta yo lele ayolele karine mokonzi mesi na yo ayolele karine mokonzi ya yo merci mama ayolele samba ya pambola mwana yakola nesengo mama ayolele merci. Voilà, c'est vraiment. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali.
JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so, ya Elengia Komba. Hein? Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengia Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengia Komba Congolais TV, vraiment ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger donc ba samta longola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengia Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengia Komba Congolais TV, vraiment ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger donc ba samta longola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.